Bolanda featuring Yangai na Ariet Kajinga. Bokomona featuring moko kitoko koleka featuring Yangai na liboma ya Karine Mokonzi na ye moko Karine Mokonzi. Me oyo Yangai na Ariet Kajinga. No, bolanda yango, sima, boyoka, mwasi ya mongo, ndenga kosukisa, nelengi na gu ya mokili, e bagisa mingai. Bolanda, bolanda. Non, pardon. Ah, Kinshasa, voilà. Merci beaucoup. Merci, Batbozo Benga. Bonsoir. Maintenant, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est important d'avoir une deuxième femme ou une maîtresse? Il y avait juste un seul papa Wazaki pour Yango. Mais je veux vraiment que le femme vous appelle aussi pour vous défendre. Vraiment, je veux assez que le femme vous appelle pour vous défendre. Parce que là, voilà, nous avons encore quelqu'un qui nous appelle, plus de son... Je ne sais pas c'est dans quel pays. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Autriche. Merci beaucoup, papa. Kombonan. Oui, papa JP Tozo Yokayo. Est-il important d'avoir une deuxième femme ou une maîtresse? Merci. Même raison, si c'est long, la capacité, à moi si bien te vomito zala ou bien la lobby na chance soit chancete wana na kabwani akoza mususu voilà maîtresse na comprendre biloko lobby de deuxième femme ou bien maîtresse na lobby bo est-il important d'avoir une deuxième femme ou une maîtresse? Mais donc autant deux biloko différents. Deuxième femme c'est deuxième bureau officialisé éco officialisé pendant mukili que papa na bimana de babo ou bien maîtresse donc makango à cause de la passagère. Ah ouais, bon, deuxième bureau impossible pour l'anga, mais maîtresse, ouais, c'est tout à fait normal. Papa John a vu maîtresse, c'est tout à fait normal, mais deuxième bureau impossible. Pourquoi impossible, papa? Non, parce que deuxième bureau, on se voit un problème. Pour le logo, on a bien à moi, sinon, on a pas le monde, il y a modèle, donc, comme il a deux bateaux corrigeables, mais maîtresse bien, on s'en est une semaine, on s'en est 3 jours. Bokabo na bino. Ouais, on s'en a laisse. Oh. Deuxième bureau, on s'en a combonété. Oh. Toi, Kepo Nayo, est bon avoir une maîtresse, mais pas une deuxième femme. Ouais, maîtresse, mais il y a courte durée. Elle est capable de démonter. Oh, maman, papa bangi singai. O besoin maîtresse mais il y a courte durée, c'est-à-dire tant aux lingwe bise que né naza bongano to lingana rara pour un mois, une semaine après to kabo na so ke nanga pe na kilanga. Non, ce que lingé oui ça bon te pe ko boulot. Ko se pété intilo kosa. Lingé kaka, ya bandolo ba mingi. Iyo ko zolo ba muki. Ozo consommer biloko ya zolo a consommer, ozo PCP oyo ozo na besoin ici. En tout cas, papa na sepel na franchise na yo pena depuis batutu ba bengi. Papa oyo en tout cas oza bien. Al papa John a lobby clair depuis Autriche. A lobby aligné kozala na deux femmes parce que deux femmes c'est deuxième problème. Il préfère avoir une maîtresse ou exact non, yé apesi o ya lingi, yé azu o ya zanango. Après 3 jours, après une semaine bokaboni et tali na oyete. Vraiment merci beaucoup papa. Tout à fait. OK, merci. Merci, partagez les petites vidéos, ceux qui m'ont allé. Vraiment, bonne fin de soirée à toi. Soko Katakuna Tamba Bande comme sous. Merci, on est au sala. OK, merci. Allô, bonsoir. C'est une dame, enfin, une dame. Bonsoir, madame, bienvenue à notre émission. Ah, donc je suis en direct là? Oui, vous êtes en direct. D'accord, ok. Je voulais juste vous dire, je ne vais pas parler beaucoup. Hein. Vous vous appelez comment d'abord? Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mira
j'habite à Paris. Oui, Mira, on vous écoute. D'accord. Donc, on a interpellé quand mon papa Ocholobana, il a parlé trop. Donc, ma chalobi, monsieur Fatakana, monsieur bien. Vous comprenez? Il y a deux femmes. Oui, c'est que Bazaba Makambuna Bamona Bandako, Basuki Salité, Naba Papa Péton, on a interpellé Batunion, dans le sens que, ou première femme, ceux qui deuxième, ceux qui seconde, ceux qui maîtresse, ceux qui ni, ceux qui ni, mais sauf que maintenant, déjà, bisous dans salaire, la poto, awa, c'est Yébana Yaya. D'accord, ça, on te cause la deuxième femme, quoi, Ezangambo. Vous comprenez? Ezangambo, on peut s'en combien? On a besoin d'appareil, c'est maman. Et ça, ceux qui mettent 350 €, ce qu'on est, ça, on a fait à 7, la deuxième femme, on peut se combien? Azon, l'obana n'est pas à l'eau. Anne leur appelle sa mention à la tête. Mais on peut dire que non, côté la balle, oh, les accueils, oh, bah, ça va deuxième femme. Oui, je suis contre la balle, bah, ça va deuxième femme. Parce que moi aussi, je suis une femme. Vous comprenez? La holding a été là-bas sur la mambanda. Mais bah, qui balle, non, ça va, on ma kélé, voilà, bah, ça n'est l'autre côté. Nalingina interpellé sur papa moi le baki liboso wana oye copine passagère yeli bala donc fait dans les contrat donc une semaine 2 semaines ou bien un mois la boîte qui sur papa na akutana te c'est bongo ana akutana te akutana na mwana mongo alo bakalokele oya ka sakele mafumbe likoloko amona pena telimiso mwana wa obunga nzela ya ndaku na ye bwaka c'est pas beau d'aller voir une deuxième femme parce que papa beaucoup caté salaire na poto tse moi la maman yo kana biso naza ba intervention mo papa mususu alobi papa babimaka libanda po mama na ndaku depo mitikaki mabele oboti bana 5 mabele evandaka moyo ochango na otagi yango bien eza te mususu alobi yo mama depo ofandaki olatelaka papa pete ovandi na ndaku papa pesanga mai akende oza mai yo moko kuna mais kote bakendaka ba deuxième femme etindaka keno moi jean moi nini mama zwi moi soin moi nini wana intervention liboso ndeko na susu sa yekoloba habité kozwa deuxième femme ezali lokola ye pona deuxième femme akoki kozwa te mais kozwa maîtresse akozwa parce que maîtresse ayebi ke eza durée moko eza contrat moko à courte durée 2 3 fois 4 fois beaucoup tani monani mino etike ya pesi o ya zana ngo ya zi o ya zana ngo besoin sige sili mais deuxième femme dans ce mais maîtresse akozwa kasi yango na oloba note mama arrête oloba na moni nyonso ba oloba wana eza ba mama pe binaza ko interpeller pe ba mama omoni ande tindi na zabu ko arrête ngaso na lamuki na tongo douche na nga liboso so koti même za to même en privé na personne même à Facebook na là tu vas voir donc douche na nga liboso quand je me lave le matin maman de la fana na ko se maquiller na za pembe ko se pembe wana eza ki akoyiba te ya kopakula te o mabuko comme jaune makolo ko kama longi fata donc wana yango te donc omona ke na kata ndaku no moto mofandi donc mobali face sepela no kaka dans le sens que yo moko habillement donc o exciter mobali no tous les jours ba maquillage fait vie saraba de na tongo o tone pe sans maquillage mais on ataka bien dans ce que na robe de nuit mais robe en kara donc on l'équipe papa yo qui pose moi nuisette moko lemba moi ba pyjama moko latina ezala na ko na lidelo ne bimaka belebele na kitoko ya moi ba couleur basi à Paris a kolamka na tongo ba perruque moi c'est ça la 100 ans na mutu ba mama bo expliquer ngai 100 ans na mutu perruque longwa katemi kolonio surtout perruque na perruque so yemi sanga mama rete toute la journée o lati perruque mutu ne na ba o ba benga ka canicule ya nini tango ya ka na 30 so ki 30 na ba sola biloko zo lamba na kati ya cuisine suki na yebe mona na kate mama yebi sanga sko o mataka di kola mbede bo papa tongo pusa bebe bo solo azei yebi sanga sko mama arrête na ngai tous appellent on a mis ba papa ba ocha amunoko wana sko papa ke libanda tendeni okenda moni petite moko boy abimsa deodorant azobimsa moi parfum moi nini tala o wana lo bana ko eza ke osoka la chichine wana akomwana ka bongo moni deuxième femme anda ba maîtresse wala maîtresse soko zwiego na minute wana oko eranga noir ozomona donc na minute wana donc oselo pendant une année à changer pas ba misette tous les jours donc stock na stock
c'est ça yango babenga o bamettre so yango balokota wana bango nde bakosa Moutouma alobi Enis alobi même na Primark. Moi ba pyjama ezalaka ba couleur frappante wana hein. Toi que patango papa moni olati pyjama et moi moni lumière beti na misu cha 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 cha. Mama yango na kasi mona okompote mama na Primark surtout ya biso awa bas musette nga na sombaka ba 7 € bakale so me ba string mo bateka ngo liboke mama Henriette na ngai. Liboke. Te namoni il faut ce qui confirmer si namoni il faut coller poste ya baba nuisette ya. Pour la monnaie, on fait ya penza. Ozomona, ba mama tote ya ma ya foti pe ba papa te. Ba papa pe bino na bozolo baka walonga i deuxième famille te bande na mbongo te bozanga mbongo. Ozomona o Babi mususa lobi ya mama olala na butu oyebi atandenge ba brosaka munoko to mata na mbetu dépôt lamba ki na cuisine journée mo. mwana kasite. Mama arrête na kati ote ko omoni place etonda na ba carie dentaire awa konde tibiso na para pendant confinement ba mabundi ya bato musu evimbi. Pona ni pasi ya minu soki mwasa linga ke nolala ba nitaka minoko te. Soko papa pour sa pembe nonde ba peine de bouche ezali, ba dodora pona ba intimité ya pasi ezali. Donc nyonso na kuna mwasi. Toi que basi musuba yabi atate ke toza ba ata kutu ba ata protège sili papa mbala takate. Mama, dala o wala kutu konga mona wa live. Bakangela nga même pas ba photo pe na kona mona o ba live ngabi mais c'est pas possible. Na ebite so mulunge mte sala bango na sebi so ezali. Mais basi biso ba protège sili puis mama, soko koti même na ebite biso kozana ba aldina ba leader c'est 50 centimes. Le mama to telema ba papa ba tsaka ke libanda. Mwasi ola muki na tongo misala avant papa kita na mbetu. Do akuta da mwasi ne penako, do aye pena sima suki kaka donc na sima ya kimbo ozomona pena parfum moko to papa. Donc ozana moi parfum o batara na tongo, moi parfum ya C, moi parfum intime, moi nini, moi Bata Paris bazama ko ba yebi ba nosibe ba Sephora ba nini nyonso wana. Ba tiela ka biso ba 30% ya na ngamuta koso 30% 40% pendant ba solde na pendant ba vente privée. Ba mama. Ozumo parfait no em susi ya ba nini o ndeti na zala ngo o ba denga ngo ni. Na tanga no ka komba parfum ko ekiminga na mutu. Ba parfum feza weza ba sole ya biwa ba minari chi weza ba parfum ya amour. Petit qui on se montre que de rappeler na ma pekate ko so ti parfum pamba de rezate ya o yangi noir papa pena pa pisteni pembeni ko mama tika no kaka au bima libanda. Toi que moi si ceux qui m'ont pas déjà pour ça pembeni il faut que moi tsunga mo lo kwa zo luka papa mama rien ba mama mususu bazawa ko bango ko mona papa mususu pende ka papa alobi mona ke papa pena ko kali so pas changer raté nini pe donc kaka bongo o le ka pembeni na donc solo mutu ke comme le kwa tabamboka siko ya mama siko bongo to ke kuta pena vie mo bo pe ya nuku tika bo solo igo boss bisanga mama okete mama ya arrête to sauté donc biso a ko esa pata kuna Paris to tie papa bino bo be la ka kuna ngai deuxième femme ngai kwatala mais soki esimbite mama esimbite bongo soki mama tabipana wana obeti pour le meilleur et pour le pire papa solo na tongo solo na midi solo na pokwa munoko na ekome gata na banina ba cigarette lokwa mutapesaka banye bizu bimisanga mpona terre siko bongo kana ofanda ka wana do pour le meilleur et pour le pire te pour le pire nga loba na malembe mama toyaka koyebana na kati ya ndako ezaki ekomi ke voilà bokomi koyebana ba comportement oui parce que fiançailles tozalaka nango mais toyebanaka mpenza bien te siko dega mpena siko nde mpena bitumba siko ebanda na kati ya ndako bongo ya na ngai bisanga so namoni clair te otiki nao so namoni clair na vandelo wana pardon yana oke na pete na bopete nyonso oke na oyo yaya ozi mutu moko boye aza na ye bien azwi apropose o deuxième ondimi na o Ma chérie, s'il te plaît, continue au loba, na se soulager mon qui est vraiment, continue au loba pour en découvrir zo yo kana se soulager mon qui na ya ko ke yo ke te zelangai. Continue au loba. Oui, na zo loba non t'as un problème. Pardon, les ça au portugais mon qui est encore un problème exact. Et moi na zo ko interpeller na ba papa, na ba maman. Le longa na bali. Oye zaki na yo kota na ndako. Ozomona na yo kota na ndako na vandi, oye zomona siko mobali siko place zaki onga na ndako mona na libanda na moni yango. Ezaka
mama ba papa ezaka pona mbongo te siko kuti ke mobala o mama e soki awuti musala chaussette abwaka na couloir chaussette na cuisine chaussette na salle de bain chaussette soki na chambre chaussette soki na wapi siko nga na aboyi nde pe toyaka mboka poto awa ndeke nga na aboyi te ekosimba te mpo nga na aboyi te don nalandaka yo nsima na lokoti chaussette ona lokoti olatiki busali te oyo ezalaki ntongo tobandaki nomono mwa dodora moko boye mwa parfum moko bimasola bien mais orchestre ezalaki nango kaka bainfluence influence bandoko ya nango tokóma na kati ya ndako boye ekomi o ngai boye ezalaka te so yango nanga clair te surtout nga mbala salite yaya opusa na pembeni te okopusa na pembeni te mpo nga mo baabuta propre baalelo ti lobi bato baoloba na video na yo les gens baoreconnaître voix na nga na kombo bayebi ki ye fille wana azoloba wana naoloba o makambo vrai do bapapa nde ezala bapapa na bamama nini na nga ya suka alobi mosusu bato bakobenga baza mpe na posa baloba ya suka alobi première femme o deuxième femme soki maîtresse nga naza kuna te nga naza kointerpele kaka bamama fo toyeba bisika na biso toza olamuki na ntongo nuisette na primarke batekaka 7 euro Maman, botindelanga ba nuisette. Envoyez les nuisettes à Tantine Henriette. Envoyez les lunettes et les... Voilà, je vais t'envoyer, t'inquiète pas, Tantine, je vais t'envoyer, tu es très gentille, je t'aime beaucoup, tu es une très belle femme. Merci. C'est quoi moi maman zatoloba non malembe webi que quelque part père mi bali pe ba cause en a raison webi que biso basi ya ata ba ezana basi musu webi ata que moi déodorant ya moi c'est que caleçon journée mobimbe vanda solo masube kangama na caleçon oya pe na butu o babenga basoli babenga komi nawa ominawa tate ye wana mbetu kibikibun est-ce que zala pe mo ba ya kende wa keye zala kasi mama arrête yango nazoloba kasi te mama yango naoloba biso mpe basi il faut tozwa mpe relève na biso ozoka nde nazoyebisa yo te dans le sens que basi primark soki okosomba ya gucci te okosomba ya hm te okosomba ya zara te soki ozaka na 100 euro olobi orefaire garde-robe na yo na banuisette na bacaleson yaya mobala osepela ngam na oyo biso mama arrête mpo nga nayebi mobali moboye nayebi mobali moboye ye mpo na ye alul moi c'est to lati ndenge ni libanda etali ete ye po na ye eza kaka nani lingerie ah oui ye po na eza kaka lingerie il a raison oyebi mama arrête oyeba bilambo na afrique tondoko biso batralala ya na basi mosusu ana na poto surtout biso na paris awa surtout nous les parisiens là babilamba biso balatelaka bato akozomona mama arrête na nga mutu alati yoji mais simbi nango ye te mais tellement kaka eza kombo kaka mivwati sengo na nzoto mpona bimi lokola nayebi te na be yango kana ondire pigeon ondire so eloko moboye alomona kuna na se kuna ye biso mona caleson mpena mama so nalaki so bacaleson biso batindelanga na foto mpa mama wana ye biso eza confidentiel ko ndenge eza wana mama oyoka na mawa ozomona pena moninga mwasi pena mobali pena akoki lisuta krake ayebisi nga alobi mama ndenge eza botala ndeko na yo te yaka ye boye te na te ebongoni nango ekomela bango bitumba nini kuna mama soko moto abongo mpo opesa conseil ndenge mama baka bongo mpe bandima conseil te mama akondima ngo ta yinanga kutu ba efasanga meme na bafacebook na banepoka na pesa ye conseil mobali ne azolela soko otali ye libanda ya poudre mak soki abambi yango première couche deuxième couche troisième couche quatrième couche mama so abimi olobi mwasi wao mais alongo eloka bilamba mama oyebi ndeti senga moto alibomako soko batongelaki kizobazoba basali yo caleson mais yoka soko alati yoji na libanda. Merci ma chérie, je t'aime beaucoup. Je t'aime, tu as tellement tout dit. Merci, je t'aime et bonne fin de soirée à toi. Au revoir. Nakanisa bolandi boyoki bomoni ntenge balobi nakanisa ngambala liboso nalanda biloko émission direct ya Ariette Kajinga plus de 5 minutes na sali au moins 1 heure de temps ya kolandango tango na kotala en tout cas
ebandeli tisuka esepelisinga koyoka bopinion ya bandeko nyonso ndenge bapesi meloko esepelisinga susu makasi nzoka Ariete Kanjingango na yoka kaka na sango me tango aza kosala émission oza kotala ye ozomona neti bokomi na beauté oyo ya prétend tango elingaka kosangana na ete boyebi prétend ko ba fleur eboti mokili ekomi kitoko en couleur poto evandi ozoka malili te ozoka moto te ozoka kaka bongo ndenge nazala komonela Ariete Kanjinga na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.